Oyo village Mabaya Tatu. Toza déjà wa 3e semaine. Tovandi na village Mabaya Tatu. Yango oyo eza na ba 596 km kolongwa Kinshasa. Pona komona 622 oketi Kikwiti. Yango talaka ba camion ravita ya ba population nyonso kuna pona biloko kolia. Yango ekangami. Oye futaka ba péage koleka ba 1 million et quelque. Pona ba péage ba droit nyonso ya nzela. Donc soki pe président de la République a bien zoke na village natal na ye na motuka. Nzela koleka yango yo. Metala eta ezali. Yango yo national numéro 1. Mutuko je salini semaine na ndambu. Ekangami na kati. So otali liboso boye. O babisa ba passager. Yango obisa ba passager. So otali koto camion ya charge. Ndenge telemi. So yesu koto yo. Camion eza na o bino bata français bobengaka ba biloko ya première nécessité. Pour la population ya Chikapa bakasa nyonso. Yango ezawa donc population kuna so ezokufa nzala biloko oti Kinshasa yango ezawa. So tali koto ba OVD bango bakomba OVD bazobongisa nzela ba OVD bango l'État bango. Ba se prendre en charge des mouzans le bato se prendre en charge. Bazobongisa nzela. So epota na ngambu kuna o kuna nyonso mituka ekangami fe uti fe kende Kinshasa. So tali suna suka kotala conteneur à rouge eza na marchandise pour la population ya Kasai. Yango nyonso so tali o siko libulu oyo eyate ko batimola ki basala piscine bien batimola ki basala eta bambisi batu bali ya rien eza eta route. Donc awa depuis toza tomoni ata chef à localité te ata député Kingandi te ata soki directeur de cabinet adjoint te po o pe province o yango province ya directeur de cabinet intérimaire à chef de l'État province ne yango ya Kwilu na fingi nanga mutu te botala ba image bino moko eza na village Mabaya Tatu na village Mabaya Tatu après po ya zamona Kikwiti directeur de cabinet intérim ya chef de l'État aza mutu akikwiti province yango ya Kwilu soki alobi ke nazwa jeep na province nangana ke na province ya chef de l'État kolekawa mais depuis tozawa tomoni ata mutu te ata chef de riz ata nani mais botala popi tabana mikyo mwana oyo asali so 4 jours asokoli te alete ata mutu assisté tata na biscuit azate. Pour les gars Kikwiti ofutaka 25,000 na mutuka moko pona mairie ya Kikwiti. Pour les gars mutuka ele kabitambi ya mutuka ele kana Kikwiti ofutaka 25,000 francs. Mais maire wa mpe to moni ete. Pombongo to futa kie ato kangami. Foner kolobate. Na lingana tu na chef de l'État. Chef de l'État. Question directe pana yota etanzela ndenge zali. Foner biso oliambongo afe ya Foner te tofutaka Foner chaque voyage. Tal état, chef de l'État, pardon avec tous les respects, tal état nzela ezali o population na vota kiyo. Parce que zo mona pe comme na ba siège à institution. C'est trop photo loba. Moni population eza na kati ya esobe tala de part et d'autre ndako ezate pas 100,000 à gouverneur pas 100 frère na bino 100,000 aller 100,000 retour lobake omoni do ndako ezate awa po somba ta biscuit ya 100 francs faut moto futi 5,000 francs oke somba biscuit ya 200 francs tala mituka
Mais mukolo mituka oyo afuti ba droit nyonso kobanda na péage mairie de la ville 25 000 francs gouverneur po mutuke le kazana droit ya 100 000 francs aller retour 200 000 po mutuke le ka 100 000 tango kende 100 000 en retour au foudi 100 000 c'est combien 200 000 OK après péage combien fourneur ta l'état ya nzela Papa Molière, napesi yo image oyo soko kolekisa yango ntango nyonso koza vrai congolais. Ndeko Eliezer, village natal na yo, nzela yango oyo Ndeko Eliezer. Soki pe ozwi image oyo, tokosepela makasi tomona yango, seke bozo considérer batu baza koto oyo. Tala mituka. Village Mabaya Tatu. Ba 597 km ya Kinshasa. O nyonso bomona kuna mituka. Mwaye bouger kuteya te. Na bana mike baza koto une semaine. Baza ndenge mona bana ba ministre baza na Kinshasa. Donc awa tama ya komela batu baozwa kantine ya kosokola atie libanda mbule beti azuma ya komela meli. Mais assistance ata eloko moko ni mutu même chef de riz ministre provincial gouverneur directeur de cabinet surtout province na yo surtout directeur de cabinet c'est pour nos province na yo moins de 100 km à Kikwiti etanzela yango tolakisi bino. Ndeko Eliezer yo mwana ko lopangu ta lopangu tata na bino ndenge ezali. Si c'est vrai oza mwana ko lopangu to mona ba image oyo ozwa acte image oyo olakisa nzela. Même yo lobi OK na village na yo okoleka nzela o Ndeko Eliezer yo oza mwana ko lopangu toyoka obeta sete ndono na utaki wapi toyoka obeta sete na population surtout bana mike bazawa tala mwana muke tanenga lembi ozomona Ndeko Eliezer yo mwana ko lopangu ta lopangu tata na bino ndenge komi tala ndenge ezali soko lobi o démarrer FJ na yo ata FJ no wana eza 4x4 otambola nzelo te. OK, merci.